info lingala journal ya peuple pour na peuple tika teto fongola yango pour na kota sabino ndenge ba président ya deux chambres ya parlement ba kutana ki mardi 31 août na cadre ya ba concertation na bango ya tango nyonso sima héritier mapinde midomi bendelo ngwanza basala ki kuna na compte ya info lingala. Mardi 31 août, bureau ya Assemblée nationale na bureau ya Sénat bakutanaki po na kobeta mwa masolo Christophe Mbosonko Diampwanga accompagné na premier vice-président na ye Jean-Marc Akabund bakomelaki président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo oyo pe azalaki accompagné na premier vice-président ya Sénat. Objectif ezalaki kosolola makambu ya ndenge na ndenge par rapport ya oyo Italie actualité ya mboka. Babetaki masolo bongo na suka liboso bapanzi sango Christophe Mbosonko Diampwanga président ya Assemblée nationale yende azwaki maloba po na kotalisa eloko nini basololi alobi basololaki makambo etali commission électorale nationale indépendante oyo bureau na yango esengeli etiama en place po na likambo etali convocation ya plénière. Christophe Mbosonko Diampwanga alobi plénière ekozala convoqué kalate esengeli basolana na ba honorable député po na koharmoniser pe koyoka na makambo nyonso eyeba na koleka na ndenge ya malamu basolaki lisusu na Modeste Bahati Lukwebo makambo etali session ya septembre oyo le 15 déjà bazali kozonga kasi masolo ezali ebele ya kosala na tina wana interpellaki ba parti nyonso bayeba na kotravailler na lombango po na koeviter retard pambate retard soki emonani ekoki koempêcher l'élection esalema na 2023 nzokande bango lokola baza na posa d'élection esalema na 2023 esengeli makambo nyonso etambola na ndenge elongo bani balobelaki lisusu makambo etali union sacrée oyo ezali famille politique na bango eza na makambo mosusu bayeba na kosolola pambate harmoniser nyonso na niveau ya union sacrée entre président ya Assemblée nationale na ya Sénat. Concertation ezalaka toujours permanente pour na kobongisa makambo ya ndenge na ndenge bazwaki pe ba invitation oyo eutaki na mikili ya libanda ekosenga na ba membre ya deux bureaux bayeba na ko représenter mboka na tina wana. Concertation ezalaki toujours importante pour na ko adopter attitude moko par rapport ya ba réunion minene oyo bango ba ko représenter République démocratique du Congo, c'est-à-dire Sénat na Assemblée nationale. Ministre ya hydrocarbures mwana mboka Didier Mudimbu ayamba kitoko mardi 31 août na commission ya environnement kuna na Assemblée nationale ba détail elongo na héritier mapinde mina bilili ya domi pende longwati. Didier Mudimbu, ministre ya hydrocarbures azalaki bongo na niveau ya commission environnement ya Assemblée nationale. Après oral, il y a le 25 août, eleki oyo ememaki vice-premier ministre, pe ministre ya environnement, pe ministre ya hydrocarbures, pe ya mine, liboso ya commission environnement, pe tourisme, ba ressources naturelles, pe développement. Assemblée nationale Kakambaloyo, ministre ya hydrocarbures Didier Mudimbu nde azonga ki liboso ya bar mokolo ya mardi 31 août 2021 pour na ko répondre à ma préoccupation ya commission na sujet ya gestion ya portefeuille ya ba hydrocarbures. Commission asengaki na ministre a fournir l'information ya ba activité oyo ebele ya ba activité pétrolière ya ndenge na ndenge. Esengeli weba ke activité à prospection oyo exploration pe aval ezali ko correspondre na exploitation pe raffinage ya ba stock na distribution pe commercialisation ya ba produits finis pe yango ezali conformément na mobeko numéro 15/012 ya le 1er août 2015 oyo ezali kolobela régime général ya hydrocarbures pe décret numéro 16/010 il y a le 19 avril 2016 oyo ezali kolobela règlement ya hydrocarbures. Na réponse na ye ministre ba hydrocarbures Didier Mudimbu a précisé que liboso likambo etali pétrole na RDC ezali ko disposer 3 bassins sédimentaires, c'est-à-dire ba endroit oyo ezali ebongisami pona ko contenir ba hydrocarbures na se ya mabele, bassin ya côté ya océan Atlantique, bassin ya cuvette centrale, pe bassin ya branche ouest ya Rifi ya système africain na est ya RDC na oyo etali dégazage ya golfe ya Kabuno na lac Kivu. Didier Mudimbu atalisi ke processus et connaîtra qui retard moko parce que le gouvernement a décaissé une grande partie à misolo. Il y a bureau central, il y a coordination BCCO na mokuse procédure, il y a passation à marché oyo et connaîtra qui moins retard mais entre-temps à lobby commission azana ba preuve que décaissement et salemaki poso et outil koleka. Pone yango situation ya Angola, ministre a annoncé rencontre moko et longona délégation ya haut niveau ya ba état nyonso mibale. D'abord na maboele ya Angola
pe na RDC pour na finaliser situation oyo eumeli pona oyo etali production pétrolière société Perenco na oyo etali côte atlantique. Ministre Budimbu a reconnaître nécessité ya contrôle sur place pona koyeba exactement ba données oyo ezali ko concerner production pays unique unité ya production pétrolière na République démocratique du Congo. Tobeta masolo ya primature pour la côté de Sabino Ndenge, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a clôturé mardi 31 août l'activité ya mois de la jeunesse à travers foire ya jeunesse congolaise au Salema Kikuna na Académie des Beaux-Arts. Héritier Mapindemi a pessimino ba détail. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a clôturé mardi 31 août 2021 l'activité ya mois consacré na jeunesse et Zalaki Bongo à travers foire ya jeunesse congolaise organisée na ministère en charge de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Nyon Swelekaki na Académie des Beaux-Arts, ministre de la jeunesse Yves Bonkulu Zola et le monde représentant et mouvement et structure association et jeunes yandenge na ndenge, notamment Conseil national de la jeunesse, Forum national de la jeunesse, chef du gouvernement a se montré qu'il est très déterminé et engagé na dialogue et longo na ba jeune pour na koyoka bango pe kozwa en compte ba revendication na bango nyonso. A rappelé qu'il na passage na na tête du ministère de la jeunesse, sport et loisirs, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a affirmé que avant conscient ba problème nyonso ezali ko toucher jeunesse à travers Mboka Mobimba pe azali prêt pour na koyoka ba tendance pe ba catégorie nyonso ya bilenge sans discrimination pour na koluka ba solution. Natina wana alobi oyo ezali kotala ye pour le moment ye akoya personnellement pour na ko échanger pe ko solola pe koye ba makambo nyonso ezali ko toucher ba jeune en particulier ba entre oyo bazali ko entreprendre quelque chose pe azwa oyo nyonso ezali kola ba recommandation na bango. Natina wana chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi ke ba recommandation nyonso ekozama en compte pona oyo etali thème ya oyo année ezali centré na entrepreneuriat ba jeune na bio-alimentation pour na autosuffisance alimentaire. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a attiré qui attention ba jeune pour na engagement puis participation na bango na processus ya développement ya RDC. Natina wana chef ya gouvernement a annoncé mise en place moko ya fonds spécial pour na promotion ya entrepreneuriat puis misala ya ba jeune. Alobi azana conviction makasi que succès ya mboka na biso et kozala atteint sans participation significative ya jeunesse oyo bazali ko représenter 70% ya population. Natina wana na qualité na ya premier ministre azali ko compter kozala préoccupation na bango nyonso pe a s'impliquer pour na développement ya bilenge pour financement ba projet na bango nyonso et kozala bongo assuré. Natina wana fonds spécial ya promotion ya entrepreneuriat pe emploi ba jeune eza na cadre ya politique oyo gouvernement na ye ezali ko prôner par rapport ya emploi ya ba jeune oyo eza na programme urgent oyo bango bazana yango pona kopesa ba réponse na autonomisation ya ba jeune. Ndenge Sama Lukonde Kenge a déclaré bosimba ke chef ya gouvernement a clôturé ki mois ya jeunesse na visite na ba stand oyo ezalaki érigé na Académie des Beaux-Arts na cadre toujours ya foire ya jeunesse congolaise. Toti kaka na masola primature pour la route Sabino Lisusu Ndenge. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a visité qui mardi 31 août ba Léopard ya football pona match na bango ya première journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 contre ba Tanzanie. Héritier Mapindemi a pesibino ba détail. Avant de partir na bango na ville ya Lubumbashi et Paiwapi bakobeta match moko très important pour la qualification na bango na Coupe du Monde Qatar 2022, chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a exhorté 11 nationales bakende ko remporter victoire pour honorer image de marque Yamboka. A talisi détermination et engagement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour soutenir ba Léopard ezalaki autour ya Dinemoko oyo a offrir bango pour na honneur nyonso elekaki na fleuve Congo Hotel. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge en tant qu'ancien ministre ya sport et loisirs a prononcé quelques mots pe ba slogan ya terrain ndenge kaka ya komotiver bango na maloba na ye chef ya gouvernement na kombo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé ba 11 national alobi na ye na suite au na message au chef de l'État a pesi encouragement bino boyebi yango déjà ye azali premier sportif ya mboka na biso à travers message na ye azali message moko ona nation mobimba et pa ya ba léopard oyo bazali ko kanga République
République démocratique Mobimba chaque fois oyo bango bakotaka na terrain ba léopard oyo bazali ko sala fierté pe sengwe ba congolais nyonso chaque fois bazwaka victoire na se ya drapeau bino bozali ba véritable soldat na terrain vert qualification oyo ekofungola makambo ebele na monike bino vraiment bozali équipe moko ya makasi oyo bokotombola défi pour bokopesa résultat moko oyo bato nyonso bazali kozela pona nga ezali honneur pe fierté na ko se retrouver parmi bino na tango oyo bino bokolakisa ba talent na bino pona compte ya République démocratique du Congo ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asadresaki na ba léopard premier ministre a rassuré ba léopard ya RDC na soutien pe accompagnement ya gouvernement elongo na nation mobimba pona victoire pona suite alobi na bango esengeli bozala na bino rassuré pona accompagnement na biso nazali ko encourager bino monsieur ministre ya sport aza pembeni na nga alobi na nga ke ebele kati na bino ba promettre ye ba kota babi na suka wana tozali kozela même sur en tant qu'ancien ministre ya jeunesse pe ya sport naza na médaille moko oyo ezali pa na ngai pona CAN Guinée oyo bozwaki yango na 2015 tolongwaki na podium ya 3e place naza sûr ke mbala oyo bokosala malamu pona équipe na biso eyeba na ko remporter qualification pona Qatar 2022 avant wana premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a dépêché qui directeur ya cabinet na ye longo na quelques conseillers pour ba assister na dernière séance d'entraînement ya ba léopard ya République démocratique du Congo na espace Kujana kuna na stade Tata Raphaël na occasion wana ministre des sports et loisirs a remercié qui premier ministre longo na gouvernement Mobimba pour bâtir na disposition na bango ba joueurs pe ba nécessaire nyonso oyo ba ko se déployer par rapport ya équipe nationale na terrain. Na masomo mususu basengali koyeba ke honorable Florent Lebe Mupia Elia Funa akitaki mikolo eleki na commune ya Makala na cadre ya ba vacances parlementaires na ye pona ko visiter forage oyo epesamela ba population ya coin wana ba détail elongo na Nathalie Kaila Domi Bende Longwanza na mongongo ya Karine Mbembe Binda. Toujours na cadre ya ba vacances parlementaires na ye honorable Florent Lebe Mupia toujours pene ya population pona koyoka pasi pe bosenga na bango na sima ya koyoka ba doléance na circonscription na ye pona likambo etali mai asalaki démarche na ministère ya développement rural pe azui forage bozali komona epesami na cadre ya ONG na ye action pour le développement intégré Adina Mokuse oyo etiami na siège ya bureau du quartier Bagata kuna na commune ya Makala epai wapi population azosungama na likambo etali mai honorable Lebe Florent Mupia na sima ya ko visiter yango asangisaki population pona ko expliquer bango bien fondé ya démarche na ye en tant que Elipe Molobeli ya bana funa tozana vacances parlementaires na ye na Makala kota la population et champion ya funa comme funa dans cette commune na pona ki commune na Makala pona ya ko solana population koyoka ba doléance na bango ba préoccupation na bango komema na parlement pa ba rapport parlementaire na kosala obi que Makala ezali moko ba commune oyo na poser ba acte etali forage à mai etali matama courant etali ba assistance sociale bongo na bongo ezali lolenge moko na Kalamu na Kache Kimbamo partout na zali na limi bato na biso funa mingi ezala bana bandal ezala ba para ya Kasabu ezala ya Ngiringiri ezala Bumbu ezala ya Selembao naza toujours na pena na population na ngai donc naza na vacances parlementaires c'est normal na chaleur ya situation ya nyonso etali social sécuritaire et consort ya population na ngai ya funa et précisément ya commune Makala population pe na ngambo na bango bazangaki te kopesa longonya na mutu oyo ayebi pasi na bango honorable Florent Lebe Mupia nasepeli komona aumela surtout nga kunazaki na pasi ya kotoka mai papa nakendaka mabulu me ndenge babatinga forage papa nakomala esengo moko nde nasengaka papa esengo nasenga banzambe abakisanga ebele ndenge atinanga mpota forage nakonyoka mala mai papa nasepeli mingi bapona papa nanga azolala te na bavacances parlementaires na ye Florent
lebe mupia matoi toujours pona koyoka mongongo ya population molobeli ya solo ya peuple nde yeyo. DGA ya DGRK Kazos Kasindi pe honorable Kevin Mafolo Eli ya Kisenso ba organisaki misala ya kirajo ya rivière Kalemba kuna na commune ya Kisenso Héritier Mapindemi Emeka Chimanga. Bana ya population ya commune ya Kisenso batondisa makine sengo makasi komona ba engin oyo ekiti pona kokire rivière Kalemba na commune ya Kisenso mingi penza na quartier Dingilingi rivière oyo esalaka ba dégâts ya ndenge na ndenge soki mvula enoki. Directeur général ya DGRK honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph elongo na honorable député provincial ya Kisenso Kevin Mafolo bangonde ba pezaki po engin oyo ekita pona kosala mosala enfin que rivière Kalemba ezala curé ndenge bino moko bozali komona. Population na esengo wana ayambaki honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph elongo na honorable Kevin Mafolo na ndenge ya kosakana te par rapport ya initiative oyo bazwaki bazangaki pite kotalisa esengo na bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Papa ya liboso tozongisi merci po nzambe aza malamu lokola ye moko nzambe mutu aponaka aponeli biso mwana na biso na kati ya oyo tobimisi na libumu na biso aye kolongola biso na pasi nzambe biso te me ye moko nzambe nde abakisila ye oyo ezangi po tozonyoka mapapa lokola ozomona biso boye lokola mbula ezoya tozana kimia te. Bosimbaki rivière oyo Kalemba na avenue Kalemba kuna na quartier Dingidingi na commune ya Kisenso ezalaki curé na ndenge ya kosakana te mosala esalaki emonanaki ndenge ye moko Kajos Kasinzi Mafolo Joseph azali koloba na micro ya Info Lingala. D'abord on a validé du peuple, je suis un élu, je suis député, on a accompagné la député, on a accompagné l'honorable Kevin Mafolo. C'est qui me sont balés pour lancer ma travaux de tirage à Kalemba, la commune à Kisenso. C'est là où ils allaient, c'est là où ils allaient, mais ils ont tout ça makasi, mais ils ont tout ça, et tout ça, mais qui m'a nassé que tout. Là comme on a réussi à l'élaquer, donc on a honorable, on a député Nabino, là étant élu, étant député, ça n'a qui élu de façon que bata batavo bakire nzela oyo bakire rivière Kalemba otamba mbule kopanda batbazala. Bosimbake bana commune ya Kisenso bazali komesana désormais na honorable na bango Kevin Mafolo oyo azalaki suppléant ya honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo akomi DGA ya DGRK dio oyo musale ezali kosalema kitoko na commune ya Kisenso pe bana Kisenso bazali kosepela na ndenge ya kosakana te. Ba parti politique ya République démocratique du Congo et kabonaka tango nyonso soki leader akufi ndakisa ya ba parti politique ebele na République démocratique du Congo ndenge Info Lingala asaleli bino réflexion oyo na mongongo ya Héritier Mapindemi. Ba parti politique na République démocratique du Congo tango nyonso mbutu emonanaka soki leader ya parti azali société topé akufi résultat oyo ezali kolanda presque ba parti nyonso na République démocratique du Congo epai wapi cohésion ya malonga emonanaka te unité ya malonga emonanaka te ba parti politique ekendaka elongona ba ebasalaka yango ndenge moko ndenge tomonaka ba groupe musicaux ndenge epanzanaka topé elimwaka soki leader na yango azali société likambo yo ba parti politique na bamboka mususu ndenge ezalaka ya kokangama esengelaki ete ya peba oyo ya biso oyo demo ya division amesana kotambola tango nyonso nzinga na yango soki totali malamu ba parti politique ekomaka na yango lokola ya mutu yango tango mutu akei akendaka na yango directement soki totali malamu mouvement populaire de la révolution imper parti état oyo ekomaka fait privé na tango processus ya
ya démocratisation ezalaka déclenché na mboka na sima ya kokende ya fe Maréchal Mobutu tomonaka ndenge nini ba impère ebotamaka lokola mayebo na sima ya kobotama lokola mayebo lelo eloko moko eza lisusu te na ngambu ya impère boye bai basalaka to batravayaka na impère malgré ebele bazana nous vivant kasi moko te akoki kotelemisa kombo oyo ndenge moko pe na baparti misusu tomonaka le 13 parlementaire tango bakreaka Union pour la démocratie et le progrès social kaka tango bango moko bazalaka vivant ekabwanaka deja biteni na biteni lelo soki totali malamu toza na ba IDPS ebele lokola IDPS Tshisekedi, IDPS Kibasa, IDPS Tshibala, IDPS le peuple ya Valentin Mubake nyonso wana ezali kotalisa demo ya bokabwani oyo atambolaka tango nyonso nzinga ya ba politicien eumelite esali kaka mbula moko depuis disparition ya patriarche Antoine Gizenga Fungi botala bino moko ba palu ndenge ebotami nanu kutu esilite toza na palu moko ezalaka kuna na Debonome na commune ya Matete oyo Godefroid Mayobo azali ko diriger palu mususu na ngambu ya Limete na bokambeme ya Willy Makiashi pe palu mususu ebotami palu Gizenga o ya mwana na ye Dorothée Gizenga nyonso wana nanu esilite misusu pe ekoki kobotama boni soki initiateur ya parti akei parti ekoki koumela te ekosenga kaka kabwana biteni est-ce que ba parti oyo ezalaka bien structuré est-ce que ba statut ya malonga ezalaka pona ko empêcher biloko ya boye esalema tobanzike biloko ya boye ezalaka mingi kaka na République démocratique du Congo. ONG Congo de l'Espoir ya mwanamboka Mao Twene bazopesa ba bourse pour na Chypre et puis bazako organiser ba cours de langue na informatique. Michael Bristoto, Stéphane Skande. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Mao Twene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Mao Twene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'Espoir président Mao Twene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Beton Boye. Otiva pezali potopoto ya kitoko o équipé acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé?
na Diaming, Diaming elimina Bakongo, Diaming elimina Kwatere, Diaming elimina Bandundu, Diaming elimina Kasai Katanga, Diaming na Congo c'est Diaming mama. Nadia, Kobotele, na banga ninyo, Diaming ezali. Olingo changer bouillie, ou changer te. Banana bisuna Diaming, pas mesana. Diaming, lia otonda. Pona bato nyonso oyo baza na problème ya suki tomexile onde eza wana lokola solution héritier mapindemi Jérémy Makamba. Bandeko nyonso baza na problème ya suki, solution emonani, produit Tomexil eye, produit Tomexil eye, nouvelle formule, ezali pona kosunga bandeko nyonso, suki ezali kokola te, baza na mabandi, bandeko basi yo basepeli kokolisa ba suki tubi ba poil na bango, esika ezali kakase moko, banunu numéro 1C na komini ya Matete, epai wapi, produit Tomexil ezali kotekama, pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango, na likambo etali suki, na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi oyo bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki me Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétaux oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosokola motu wana lobi bandeko basi bakosokola suki na bango na shampoing alors tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye. Bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Esika ya kosomba basapatu ya qualité ya kitoko ya kano eza semoko na 7e rue Limete epa ya Papa Griffe héritier mapindemi Igor Nsengi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba, esika eza kaka semoko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba, boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo, toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Tara musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturk et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko tala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout. Donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents
Donc bomekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque loka bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya Papa Griff sa père d'état. Malé metoko miko pousa na suka ya basango na biso tozana héritier mapindemi oyo asaleli bino info ya ba journée. Mbote na bino tofungoli info ya ba journaux na journal La Prospérité concert a commis na inaye 4000 démobilisés déjà bazali enregistrés na front. Wana ezali bongo masolo et komami na journal La Prospérité na une likambo etali état de siège Patrick Mouyaya na Rose Mutombo bazali ko annoncer ba avancer moko ya makasi. Concert à l'obéli point de presse Oyo, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et l'ongola ministre de la défense Rose Mutombo Basalaki pour annoncer ba avancer moko ya makasi ya FRDC na terrain et pas wapi état de siège ezalaki décrété na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri et pas wapi 4000 démobilisés et si ba s'enregistrer nyonso wana ezali ba avancer oyo ba FRDC bazali kosala ona oyo etali état de siège ndenge ministre ya défense Rose Mutombo et l'ongona Patrick Mouyaya porte-parole du gouvernement puis ministre ya média ba annonsaki na ngambo mosusu journal Le Vrai Modérateur alobi boye makambo e komi ko poussa na pene pona Congo central atuma tubwana na ba proche na ye bazelami na ville ya Kinshasa atuma tubwana gouverneur ya province ya Congo central et longona ba collaborateur na ye bazalaki cité na likambo etali détournement ya misolo ya l'état na province ya Congo central d'après rapport oyo inspection générale ya finance asalaki na tina wana justice aza déjà na dossier oyo kutu directeur ya cabinet na ye pe moko ya ba conseiller na ye bazali ko poussa na déjà na ville ya Kinshasa etikali atuma tubwana aya pe na Kinshasa pona ko répondre liboso ya ba juge aye bana koloba eloko nini basali na province ya Congo central na oyo etali sport journal l'objectif alobi centre technique Koura Ampova ezalaki inspecté et pa ya Fekofa Bosimbake délégation moko ya fédération congolaise ya football association Fekofa na mokuse bakitaki na centre technique Koura Ampova oyo ezwami na komini ya Nselekuna bayaki kotala ndenge nini centre oyo ezali pamba te kala mingi te championnat ya ligue nationale ya football ezali kobanda lokola misala ezali kosalema na stade de Martyr pour na réhabilitation ba match mosusu ekobetama na centre Koura Ampova kuna na komini ya Nsele. Voilà l'information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Mingerite Mapindemi pona info ya ba journaux uti kosai la biso ya ngonde epesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na Anemon Poupa oya kumbela ke édition et pa ya pazaki assisté pa ya Dorcas Buba na sima ya caméra tozalaki na Igor Ntingi pe domi bendelo ngwanda journal ezaki monté et pa na yemoko ingénieur et Mekatu Manga info lingala ezalaka supervisé et pa ya hérité Mapindemi bandeko botika la malamu ngala bino to kutani mokolo na lobi kimia o mabota mabino au revoir.